Ta noko fungola matoi yoka indusa. Ah? Soki ozolinga mwasi eke nano accordé yo te ayebishi yo wi te oconsidéré te lokwa mwasi ya vie na yo. Si quel que soit kitoko na ye, quel que soit qualité na lobi ke mwasi ya vie na nga na bando luka ye, au moment où nano accordé yo te ko considérer mwasi ya vie yoka mabe na yo nde ozolinga mwasi nanu kuta ndimi te yo pandi esango Kishasa mobimba ke mwana petit ana za mwasi na nga petit ana tobima na ye. Tala banoko bele bokomi ba Charlo ka boy kolanda landa basi na si. Yoka mwasi ya grave ya spécial azala te et dépendaka na considération oyo ozopesa ye. O imagine te ke mwasi moko oyo ozwaka ye spécial te na vie na yo mais pas noko mususu apezaka. Mwasi oyo omona ki a opesé pas na te mais pas noko na mususu opesé. Et dépendaka na considération oyo opesa ye. Soko retirer ka considération na omona mwasi nyonso nde moko. Tika kolela lela. Wa nokoti. Noko yoka bino mibali oyo boevitaka basi na ba premier rendez-vous na bino na ba restaurant cher botika makambo wana bebiseli biso banoko cop wanoko wa cheyo ofutela palais chambre salon studio bongisango propre ozo comprendre kutani na petit momi invité na palais ovandisi otalisi indusa na pete nyonso à domicile o comprendre peut te remarquer bino ezalaka premier deuxième rendez-vous nyonso etikali bokomo kende na ba place mo milili ba place wa batama otika makambu wana zala noko to na 2024 anga ku ezate zala tena tout aka ba bordir